Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. C'est Evan Omboka. C'est Evan. Tu baiseras vraiment les Deiko. Et tu vas baiser les Deiko. Mbote na bino nyonso bandeko balandi masolo ya kina avec Rebecca Bilendo Pukuta la servadi kaka nde to mesana ko betela bino ba masolo ya kitoko lelo masolo ya lelo penza to kubeta ngoli susu na Tezi Christelle azali moko ya ba artiste o alekaka mingi na Info 16 et puis boyebi bien balobi artiste o abetela rabiso penda fanfare na ye na loboko o ayemba lokola n'a pas déjà mbote un artiste nangai. Bonjour Tezi. Ouais, bonjour la Servadi. Bonne santé. Ouais, santé ça va maintenant. Na boka mon mke quoi, il connaît ça. Oui, hein, il faut yamba opesa mbote plutôt na bandero nyonso bazolanda à travers moi nzembo mo boisa bango bien fort. Yo pesanga folie, la jolie. Je demande la folie. Surtout quand on est au lit. Yo donc comme un bébé. Les filles encore nager au lit. Na fongolia mole manango ya kokota ngatiye mo. Na fongolia mole manango. Na fongolia mole manango. Na ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tezi Christelle. En tout cas, voir tout au long de l'émission, on me toutes nos questions, mais elle a rendu prêt à répondre. Il y en a des plics, problème nini. Tozuyoka, Tezi Christelle, des plics. En fait, c'est quoi? Ouais, mais comme je l'avais dit chez votre confrère, qu'il n'y a pas un problème gravissime, mais c'est juste que Nazo réclamé trophée nanga ou basaki confusion ba pesi. Vous voyez? Basaki confusion nini po to ebi yo kendaka concours na de Voice Africa, c'est ça? Et puis ozonga ndenge nini yo lo ba ke trophée na yo zo trophée kuna? Bon, tant on a kendaki, tant to yo zonga, tant to zongi, il y a passé un bon moment. Donc, naro bandé maman peut les gars non batu baye ko la musa ba faire ngo ezaka ba fan de batu na ndeni to moni depuis que na trophée mon boy même métallique ndenge zala ka bani boso tuninga mbala tuninga troisième tuninga comme nous rama pluriel non ngabe fona se renseigner non na se renseigner pas Tony Rodriguez c'est un producteur aussi na Côte d'Ivoire pour tous aginer na Jobourg. Tu gardes le contact, na numéro na salle texto. Tu as salle texto sur ma cambango et puis oui, c'est ça. Vous voyez. Donc Tony Rodriguez c'est pas n'importe qui dans la musique africaine, Lelo. OK, Tezi. Vraiment likambo moko quand tu parles de déplique, et que déplique a ebani, hein. Tezi Christelle na ebani penzate, mais elle réclamer trophée na yo. Tu dis que trophée bazwa kango, so muto si concours abimi gagnant de ba pesi trophée. Mais yo c'est ça concours té. Ndenge nini yo réclamer trophée na yo, tandis que tika aussi ça ka concours té ou ebité, c'est ce que trophée wana zaki ya yo, to zaki ya yo té. Ouais, merci bien. On a rectifié mon makambo au lobby. Koyebana, c'est trop dire. Bon, donc. Koyebana parce que nani déplique déjà. Aïe, toyebi ayemba quelque part, mais yo tout le monde en a quelque part. S'il vous plaît, nga na yebani. Mais la musique oyo typique. Tu vois, moi je suis un artiste qui fait la musique des recherches. Tu vois, na yebani, na zana ba relation dans le monde entier, na kata ma musique. Vous voyez. Mais na Kinshasa. Bon, tellement que musique de recherche vraiment petit peuple qui part en route, il y a un rôle tu vois. Je crois que tu m'as bien compris. Ouais, en direct naturel. Aebani parce qu'Abeta qui est pas un grand leader comme Werason quoi. Vous voyez, comme Werason. Donc il y en a peut-être et ça là qui moi bon quoi. Mais on a bien Aebani nangat. Mais on a ebo ebandenge montagne ya leki so batemisi bato wa babi mwana pona o nani alors ba déplique mais yo amsusu bato ba reconnaître. Mais il y a pas à faire des polémiques là-dessus, tu vois. Koyebana ou pas, mais mérite ata moto a ebanité. Bon,
faut pas penser ça aye. On répondre à peine à la question en latin o ezala ki ndenge nini yo komati na suka concours te mais ozo réclamer trop faux ba pesi déplique am susu déplique ye na koyeba ne asala ki moi match moko boy akenda ki na ye ayemba ki ata en coulisses ba pesi yango mais yo ba be en fait ba benga te mais aussi ça concours te Réponse yango yo kana tembre. Ngai folie, la jolie, je t'aime la folie, surtout quand on est au lit. Yo donc il faut comme un bébé, les tigaka na joli, na fongolia mon mes réponses on va te bien comprendre tiens toi ni option on a ça veut dire que Yé, nanga, Tési Christelle, tout ça, voix la famille moro quoi, tu vois. Timbre na chose la même famille. Donc, to kendara mo banzela moko. Ya kendara nzela moro nanga, mais nga kendara mo banzela belé quoi. Comprends? Nga kendara mo banzela belé. C'est juste une confusion pour moi. Au basali donc na affaire ango quoi, ça moi confusion. OK, ba yo ki on dirait ba triquer ango, ba pesi. Ok, c'est pas lui qui mérite ça. Parce que trophée on a sur Otaliango, ça signale ça. Trophée ils ont signalé bongo. Tomoni loboko wana o wana bacha est-ce que vraiment ezaki loboko na yonde bacha na trophée wana? Na concours wana. On a été retenu ngana yi. Bon. Ah, déplique pas kendaka. Akendaki te. On a été retenu ki ndengeni. Mais c'est un artiste comme tout le monde, comme tous les artistes, non? Ah, baritena qui à partir à qui, hein? Tant il y a Longwe, un groupe un grand groupe comme Maison Mère. Comme nos artistes, c'est normal, non? Avant, bah quoi, on soit un concours, mon bébé, la miké, basali, bah chio peut y battre. Tu vois? Donc, on a, bazwa qui paye. Mais et là, au batika qui est na Kinshasa, ils ont trompette. Tu vois? So trompette, on a betaki, yango sala qui noté, bah négliger moi moukiye, pour bah kenda nanga quoi. Attends, on a qui? Bon, bah tu n'es pas oui, bah ni moi trop, bah mon nom qui non à ma baie. Tu vois, ma bé, puis il y a diminuer des pliques, tu vois. Des balles qui passent à l'eau, on peut appeler ça trophée. Alors qu'ils ont touché au Simbisi. Écoutez, c'est touché parce qu'il y a des joueurs na trophée, on a tandis que yo, ozo le belango, ailleurs c'est le trophée, rien ne prouve que c'est pour toi. Nazo le belango, pas mbaté. Non, il y a des preuves, il y a des preuves. Preuves, ils ont appris. Je peux avoir mon téléphone ici avec moi. Preuve, ils ont un message. Ligne des preuves, c'est là, ligne des preuves. Ligne des preuves. Vous savez quand même lire, non? Preuve, voilà, parce que Koloba Pamba, ils ont na tina te. Le message on dit le bini nakat. Donc quand le public est tanga, on dit bah remona quoi. C'est bon, hein? C'est bon. Mais voici maintenant la réponse. Hein? Bah brancher là, c'est qu'il va comprendre directement sans s'il y a réponse voilà quoi. Bon. Ok. Bon, ce tobito bando le belaka kambo yo zo beaucoup de temps et puis on n'aura pas le temps de parler na ezali album na ozo préparé à pas de tortue. Mais quand peu comme ça sur conclusion nini est-ce que Luki déjà des plus ko bengi beaucoup tani pour bon négocier parce que au lobby que ba prévisa ils a trophée na yo yende azo jouir na ngo. Est-ce que Luki moyen te ya ko benga e bon négocier ne fût-ce que le linge sale qui se lave en famille et ça la mapena bino. C'est un garçon que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup. Bon, tant oiseau yemba
na quartier latin. Mpasi nanga mopa wazo yoka. Elengi nanga na bonga na pasi. Je l'aimais beaucoup. Tant qu'on y a maison mère, on a aussi plein. On peut aller chanteur de charme. Mais tant qu'on a côté ici, mafia na kata musique et baïsenga makasi, tu vois. On a souri ba pesinga yolo kwa Servadi Bilendo. Bon, la Servadi. Na kokate, il faut na binga na Servadi na. Na mo mpanzite. Servadi za ndengi ba pesinga lo moza yo. Wana olobi na oka poza oza boso caméra. Te, ngala mta bosembo. Ngala mta bosembo. Pona naimba penze mobile baka bosolo. Nako meka mo extrait. To rozata mpenda yo yoka banzembo nyonso ata sima tezi. Mais kana ko to conclure no likambu ya déplique o. Ya tenze mo ave koloba, eloba boy. Papa yeba koloba ka bosolo. Mama yeba koloba ka bosolo. Elenge yeba koloba ka bosolo. Bosolo nde kilo ya bo motongo. Papa donc bosolo eza kilo ya bomoto. Bon, basangana te po bakosa ba comme ça moto lokuta ba bebisela carrière na pour rien. Vous voyez? Pour trophée on eza yanga, na ba projet sur yango, na makambu yo yebi yo bakati to solo na yo yebi mo to etalon na bosa caméra zate. On a un projet sur trophée, sur trompette wana, c'est dans sur dans sur trompette wana. Bon. Trophée à trompette, non? Ouais, na un projet sur trompette, ou ego bak ça va trophée mususu. Avant, mais on a le roi à liboso, non c'est pina, moi azap na gentil go, on va gentil, abeb sa carrière na été na maramba lukuta, tu vois. Parce que azap gentil na ndenge ya ozong c'est là au trophée ton ndenge. Mais ouais, pour na luki ndenge et tout. Hier est-ce que vous avez un numéro na ya téléphone te po benga yo mo. Hier na zaki na leki na mo boy merveille. Na lemba foire. Avant, ba singa longo na lemba foire, akoma na cité ma mobutu. Vous voyez? Est-ce que sengi numéro ya téléphone ya ye mon côté po obenga ye osola na ye ole ya le kakana sima batu po na. Na sengi numéro te mais leki na wana pesa kingango. Bon, na mona na ndenge pe bakoma na ba orgueil yango so na bengi. Orgueil tan yo obenga ye yamba mutu nsa biso to benga ba artiste ba yamba. Ndepe na soleil pe na ba maso bazo accompagner nga. Avant ke na ko benga ye. Na ebisa ye na ndenge bien. Ay ozongisa nga plan nga poza yanga. Bon, tout ça net que depuis ka la yo mais quand un peu ko sola na ye kaka na micro ya plutôt na micro ya Rebecca, na caméra ya FC image, mais quand sola na déplique par rapport à trophée na yo. Ouais, mon ami. N'est-ce bien? Bon. Na bi ko yebi grâce à Kifuka, bon. Webi yebi mo bateau to o nga zarana bango po zarana bango. Donc tout soit naté. Viens remettre mon truc. S'il vous plaît. Bon, donc n'est-ce pas bien? Il y a besoin ça plan nanga pour ça trophée nanga ya liboso. Bon. Okay. Ouais. OK, merci beaucoup. Betano lisolo a pas de tortue. To moni oza envoie kitoko emba lokwa fali pour pas da ba ebisa o. Ouais, ba ebisanga yango kena emba lokola venanga na fali pupa. Est-ce que o luka été on ne fût que c'est data ni babenga ngo ba message audio hein? Mais message vocal, message moko bozo yemba kaka de sorte que un savait c'est ouais pour ayoka pe batala na yo ko approcher déjà. Ouais, wana baza ba yana biso, baza ba ascendant na biso. Maintenant nous nazwa pena donc couloir oya omona na lukaka ekala na nzela ya vina biso ala Nzambe. Bon. Mais moi kala pena depuis 2012. Mais na monaka na sika moi négligence ya moi éviter nanga. Ok, n'a pas de tortue bandi. En fait, tu en as combien de chansons na kati? N'a pas de tortue, tu en as na koza atana ba. Ngaza na banti mbele mais na kala ika moi 10 chansons pour na kosa na album wana. Pour album mon kitoko makasi na ozela kaka signal ya ba producteur ba benganga ba contacter nga pour tout démarrer maman va faire en quoi. Ok, non, c'est pas la peine au en fait au yemba juste na suka ya émission. To so la nanu ne fût qu'à 5 minutes et puis aux autres temps na yo ya ko yemba pe ya ko bongisa o ezali pour non c'est ça public ko ba Holanda yo. Mais quand on bête solo titre clé y a pas de tortue. En fait, nzembo clé o yo penza o ko kangama solo du premier na nzembo de bosoti na 10e nzembo o penza bat ba ko retenir n'a pas de tortue message na ngwezali. Ouais, donc banzembo za mo ebele. Bon, ceux qui n'ont pas choisir
eza moi donc amsu ba osilika bon pour banzembo eza ba miso ba amour en poison, tu vois. Ok, message, il n'y a pas de tortue, album na yo ça, voilà. A pas de tortue ngolo banini. Eza ko signaler ba artiste o bazuya, hein, enfin. Et le belapé déplique a pas de tortue. Que non, tambola malembe. Vous voyez? Tambola malembe ko kende bikota kotate ko kamatabilo ka batu na makasité. Bon. Po eko mema on a libulu. Je suis sûr que le Lopenda, ceux qui producteur, moi quoi, yé Penda, avec ta belle voix là, tes Christelle, n'a produit une seule condition, faut simba ici. Yo Penda au tel et là pas de tortille à malembe boto, luko simba ici pour matamba. Est-ce qu'au bout ya kisi Penda, so ba foula au Penda. Bandé non ma question, on comprend bien. Producteur moi yé, habite zinga en foula yo, mais pour na foula au fokota, peut-être na église na nga. Au simba kisi pour Penda au mata. Au salango. Non bien nga au kuti biso ada moi bien bagina biso mo ni to na mon katete, to ça boulot po to est bien. Bon, donc so za producteur nga ba chanson na nga, la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Bon, chanson, ce sont des compositions divisées en couplets. Bon, destiné d'être chanté. Vous voyez, ce que c'est une chanson au produire mais so bien na kota na makamu na yo na kota te. Ah, évitez on comme à la mode artiste ne so balinga po en fait actuellement artiste pas e bana fulama ba mona e ba chai ka faut na bona ngo silikisa nzambe na bona masolo na bona ngo silikisa nzambe po nzambe so asilikelinga la confiance à pesa nga monique botela mambe belé quoi. C'est bon, ba objectif na yo ezanini hier ozo sa la musique na yo moko boye o bio toke ba porte et simbati vision na yo ezaka nini na ba objectif na yo. Te nga makam de simba na ngwa pour un artiste oyo aki tourné déjà oyo a presté na ba Alde la Gombe ba centre Wallonie Bruxelles ba aki tourné bon les a déjà ko simba quoi sans kokota na mouvement ya moto pour ba tumsu ba bima dana na sima ba leader nga bimanga moko ataye chemin na nga moko ti mambe mo simba na mati pempepo na zongi bon donc nga mambe de simba on a ça ce qu'on est na continuité ba objectif na ngeza ke na atteindre ba niveau ya ba gamme maestro ba arkeli tu vois le ba arkeli na atteindre ba niveau na quoi. Secret na ezanini parce que tu veux atteindre niveau ya ba arkeli secret na yo ezanini pour combattre na niveau bambako. Secret na ngeza travail na linga travail mingi puis na linga négligence na musique te ata bindanda yebi bon na linga négligence na musique te. Ok, merci beaucoup. Je crois que téléspectateurs soit internautes nyonso balandaka www.info16.com bazalara toujours wana na ba masolo bien au Rebecca Bilendo la Servadia memelara bango toujours ndebo moni pena masolo lelo Patricia lelo sepeli maître Nelly Mwinga maman boboto esiko za en tout cas na ebi kolandara pe mingi info16 ou sepelara masolo yo. Na moni sous frère Richard Madeka baobi bienvenue à Kinshasa mboka na yo yambio zala toujours wana na peut-être tes Christelle est-ce que okoyembe la biso ne fils katanzembo moko parce que to comme apena na sous émission oyembe biso na nzembo moko nga des annoncer nanga et puis to pesa osu sous chance bet la biso sous ya mususu po ba téléspectateurs tellement ba lela voix na yo ba réclamer tellement ba otika ba osepela ba yo kango penza bien. Ouais, en direct, tout bête non, il y a un projet, on a un projet dans tout le monde, on a autour ça, on a tourné.
Selengila lo yembo lo yembo emema biso mobembo selengila lo yembo lo yembo emema biso mobembo. Voilà. Voilà. Ça fait très bien. Yo kapenza mungongo yo kitoko en tout cas. N'habité hein, est-ce que tu as quand même na idée à organiser ne fût-ce qu'à ta manifestation moram qui est au co réunir bateau du genre na robin on est karaoké ou karaoké c'est encore trop dur. Ne fût-ce qu'activité moroboye au sangisi bateau et puis Zara juste au kobimisa batala na yo. Est-ce que tu penses déjà à ça? Ouais, je pense à ça, mais ça dépend pas de moi. Et ça dépend de la producteur quoi, bateau bazana ba moyen de ce babulango. Ngamo na ba projet za nango marambeza mais on doit avoir la thune pour réunir tous ces projets là, vous voyez. Donc marambeza nango bouleza nango déjà. Na boulage ngo fort pour na ba master na école primaire, tina ba master na université. Tu vois. Donc na boulele ba ngo lo monde ngona. Mais non c'est là ce que marambone vendre la sous bien. Moi ba sponsor ba monana pour tout créer boulona quoi. Ok, Tézi Christelle, Info 16, c'est ta maison. Tu auras tout le temps de passer de temps en temps. Je sais que les téléspectateurs ne réclament pas mingi. En tout cas, on aura le temps et on beta penda pas de tortues. Donc, du début à la fin, ma solo n'ango penda. Toujours chiter mouki na ma solo na parce que nous voulons te laisser ne fût-ce que quelques minutes ou interpréter le biso ne fût-ce qu'à ta denzembo, il y a pas de tortues. Et puis, n'inviter bambote na yo parce que moi je vais clôturer na tiki yonde na tiki lio micro na artiste na biso hein yemba plutôt mais quand on peut penser mbote pas bato nyoso balandi avant la des annonces ouais bambote nanga mingi na muntu nanga Miguel Ndandu azolandanga bambote nanga na Junior Mayele salaka nde tolobaki bambote nanga na muntu nanga pe Salima Tabala malika mikolo zo baksa nonga mais ozaka muntu nanga nanko na ndambo kanai. Bon donc batunanga tout Yamado Chako batunanga tout quoi en direct naturel. Ok, Rebecca Bilendo vous aime tellement parce que vous allez toujours pour soutenir l'émission Nabiso na Kati Info 16 site Nabiso boyebi bien pe na tinda kabino toujours beau s'abonner parce que ce que lingwe ba masolo ya marambo ezo le kanaki il faudra toujours s'abonner na Info 16 et beau tinda na bandeko pe ba s'abonner masola bien beta maka na Info 16. Un grand merci à tonton Mwinga Mobali ya Syrie Makasi à Epchi Image qui était derrière la caméra. Un grand merci à Aaron Lubamba aussi et pourquoi pas au frère Richard Madeka. Tolobi, bienvenue au Congo, bienvenue à Kinshasa Mboka en tout cas Toyambio Sengo et pourquoi pas un grand merci ou bonjour à Patricia Lelo Pukuta et Myriana Pukuta, Mami Pukuta, Timothy Pukuta, mes enfants, à mon beau-frère Chris Kunku, Delphine Douboula, ma belle-sœur Joline Tamboué. En tout cas, je vous love grave. À toutes les personnes qui aiment Rebecca Bilendo. Hein? Bolanda kake salanga bien na tiki micro pas Tézi Christelle la bête la biso pas de tortue jusqu'à l'infini. Ouais, en direct naturel. Je te kiffe son beat lucratif. Pesa bolingo sans tarif. Kambwa mabele sangwe mae. Kambwa mabele sangwe mango. Je te kiffe son beat lucratif. Pesa bolingo sans tarif. Kambwa mabele sangwe mae. Kambwa mabele sangwe mango. Mama bele sangwe mae. Mama bele sangwe mae. Mama bele sangwe mae. Mama bele sangwe mae. Mama bele
Kambwa mabele sangwe ma. 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 Kambwa mabele serva di vileno. Kambwa mabele sangwe ma. Kambwa mabele sangwe ma. Kambwa mabele sangwe ma. Kambwa mabele sangwe ma. 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 Kambwa mabele sangwe ma. Sangwe ma. Sangwe ma. Sangwe ma. Kambwa mabele sangwe ma. Kende liboso. Kende. Info 16. Mata. Yo boudé info 16. Ah, yo. Oh baiser bembe. Tu baiseras vraiment les Deiko. Eh. Tu vas baiser les Deiko. Oh nga info nino. Oh nga info nino. Oh nga info nino. Binotou là-bas. Info 16. Oh.